okanga liputa bola mutu te, y a pas de problème, mais on l'a dit liputa na yo. Maman Nicole Ben. Oui, modèle en ça qui to comme makasi Afrique te. Oh ba modèle yo. Oh yo ezana e utaka baton Afrique Bénin. Baton na tongisa on a Bénin. Oh e utaka Bénin pour bandeko bakena Bénin, bayebi donc yo Bénin. Bomoni tabota de batongango. Vraiment tongango qui to comme makasi, tina seboye qui to comme makasi, qui to là vraiment y a rien à dire. Robe yango batongango tokos makasi tant que africaine na za vraiment na esengo makasi ya robe ya kolata robe yo vraiment ça va bien makasi et puis dans ça à l'aise déjà le quoi na yeba ki na baluka na la sakabelo na sala bona zo msaboye et je me suis dit OK na place na ya ko bunda na liputa ya ko kwea en direct c'est mieux na la robe comme ça na là à l'aise en tout cas on monito il faut pas te négliger, il faut pas qu'on néglige culture nabiso. Non, culture nabiso dit tant que l'Africain, Afrique ça tala na ba merveille de Dieu et belé. On peut africain parce qu'on a domoko extraordinaire. Tala déjà robe on est batonga on tala déjà idée kaka boye déjà. Mais ce que tant que l'Africain to peut ça vraiment valeur na makambo o etali o ya biso mon côté. Donc biso to son préféré OK no magasin somino western na yo o somino ni comment on dit ensemble à veste, au moins ensemble il y a 1000 euros. C'est à combien, mais pour que nous sommes peut-être, et la maman va tomber en puta, bien ensemble, mon vraiment puta, ça va être 300 euros, 400 euros, au comment bouder. Et pourtant, et ça, ni na biso, ça, bah bien on est Zambé. Maman Sarah ba couleur. Non, maman Sarah, na zoteka robe ote. Na teka ba robe ya puta bote ngape ya sombaki. Maman Guylaine. Non, na zoteka ngote. Na zoteka robe te non. Na zoteka tenga, na zoteka mbe kabelo za na mutu na nga, yango na zoteka. Mais robe na zo lo bakaka, na beta seke pourquoi? Pour to payer sa valeur na culture na biso. Maman Chantal Makaya. Maman Chantal Makaya, boaka mi na liputa. Kangali puta le 8, kangali puta pela kitoko makasi, eko sala bien makasi. Ah, d'accord, maman Guylaine Kasembe, 43 pouces, te, yango faut que na on ndenge ya ba père. Faut que na maman Antoinette. Maman Antoinette, ça va? Tio comme pio. Maman Antoinette, mamanto, ça va mamanto? Les 8, mamanto, les 8 na dendere au kakaboy. Au kanili puta maman Antoinette. Maman Kayema, Julie Binga. Robert Otekate ma chérie. Robert Otekate, Robert ngape na sombaki. Et ou bene, ou ta bene. Mais meni awa, muto za posa ya modèle, ako kanga pe photo bien, OK pas tailleur na yo. OK ba tongeli yango. En tout cas, modèle vraiment. Et puis pour bimisa robe il faut y ba vraiment mosala. Maman Sylvia Epina, maman Sylvia loka koti boye, ba mona bani makama ba kabel. Donc les 8 bon moni bandeko boye. C'est bon. Ko kangili puta na yo, sope ko kangango so li puta na mutu bat musu ba kangango, chacun a na ndenge na ye akangela. Bat musu ba kangela ngo boye. Bat mususu boye. Bat mususu ndenge na kangala na ute ko kanga. Ndenge na ute ko kanga bongo. Ngaso na kangi bona kanisa kaka mama nanga. Mama linga ko kanga biloko na mutu comme pas possible. Ye pe mutalakisanga ko kanga biloko na mutu ta ko na zo ko kanga susu te. Seko lingi okoya na ngope boye. Okoya no ka boye, seko lingi sa na ngo simple. Olingino mindondo te orie kanya boye. O boye olingino mindondo te okangino ka boye. Le 8 bandiko. Le 8 okangino ka boye. Bato mususu ko bakanga musu kitoko leka. Maman Sylvie Pinabo, merci beaucoup. Bato mususu ko bakanga ngo kitoko mo ibeko otali puto luniko. O ma kanya ngo lisusu. Ngape franchement, na iba pe okanga maputa mutu, mais faut ya tampo
On a ça là, bisala, salo, maman, la kisanga, et aux gens à temps, vu qu'il a sa professionnalité aux gens à temps. Et bon, on a tel un cas simple, boye. Mais la kanga, bien sûr, il y a kanga, la kanga, vraiment. Maman, bichi. Oui, culture la biso nde yangoyo, ma puta. Mwani, ma puta bandeko, oyebi mo to néglige na biso ngo pamba. Mais normalement, ça culture na biso, ma puta peut ça mutuva, et peut ça moi si valeur, so totali bien, et peut sa femme africaine valeur. So la ti ma puta, moi na bipe, moi pour mon boy. Si so la ti penda li baya, la ti penda li baya penda bien. Li baya so yo tela li puta so pe na jipe mais li baya pe la bien beau pe ba tonga kitoko o jusqu'au talon mati OK na bureau au moins na isengo na Afrique ate nzamba so ka mboka bise bonga suka na to so ka ba mboka biso donc quand on lati bongo na isengo on est à l'aise donc ils sont tenus c'est bon mami bien ça va pas non li puta et ça pour na fallait là comme puta comme na ba comme so mona to aka a tien li puta sexy awa nyonso li banda mais normalement li puta so total bien dans la logique li puta ça pour na bomba nzoto nyonso et ça d'être commission lelo te na poto awa lelo koma mutalati li puta te ka mutu moko alatine li puta te au moins ka leso te so mona nango non li puta ça pour na respect na ebite bande so lui pour contredire nga Maman Flora Mbwangi, n'a pas ça contredire, franchement, n'a pas ceux qui n'ont pas n'importe quoi, bon coma, bon comme la bon katanga pesa, comme ça, n'a capé si j'ai li pour ta normalement, n'a ndé balaki ça n'est pas maman nanga, maman a yebi sanga que li puta et ça pour au bon banzoto nyonso, donc li puta et puis ça a moi si valeur, ya bon moni na mabala coutumier, tant que ça la mabala coutumier. To lataka ma puta libala coutumier na solo ba religiosité na solo de ba paix religiosité na solo ba paix civilité mais tant que ba africain na éviter les choses changeant mais na éviter na coutumier libala coutumier donc libala la famille en tout cas to la plus ma puta donc so laté la mama puta faut et ça pour la dignité à moi si donc et puis mission ba mo ko person ba mo valeur moko boy attends ça na 18 ans attends 20 ans âge de son ça na so la tima puta bon na bala trop jeune hein donc mais na la faka ensemble li puta donc so moi que et puis so moi valeur malgré qui on ça donne jeune fille mais donc la télé mon kaka et puis so quoi moi valeur mon boy et puis mission et puis so valeur il y a ma maman quoi maman néné Malanda bonsoir maman ça va caler maman néné cala vraiment. Maman Clavine Bonita, bonsoir. Maman Nicole Berni, oui. Maman Sylvie Pina, oui. Pas les lots, na comment au moins on va Facebook, surtout on va Facebook. Au moins on t'a dit les puta, oh et bah on peut ça monter valeur, oh bah on peut ça moi aussi dignité. Les lots comment les puta, monta ko la tango, tant la barola ba que la papa, matisse la papa les puta. Ouais, ça y est pour nous blaguer, pour nous sexualiser, moi moquer. Et puis, et ça pour, aux autres salons, on va aller mais les pour qu'on a un bon la mise sur batouté, au bimi, mi pende nyo sur les bandes, donc super li puta, au cahier là, on se rend boy. Ya. Et c'est li puta, bah ça là, on peut la bongo. So ça va poser à bon, faut que là, t'as tuna baby. Ok, ça va, ma moussous, mais li puta, t'es quand même. Li puta, ça pour bon, man, on a yo bien. Nzoto balobi nzoto oyo nzoto na biso ça pona mibali na biso donc garder nzoto na yo bien na contre bato oyo balata ka batu na baby te na za contre bato oyo batika libongo libanda te na contre bango te po moto ça na ndenge na ye mais quand même tant que surtout basi ya mabala s'il vous plaît la bolingo ensemble soko la tiliputa bien kolinga te la tiliputa côté musu mupendenge so libanda côté musu so ndenge likola sexy non sexy basala rango na maputa te sexy basala rango na bilamba auquel magasin so biloko sexy mais li puta te bande ko na li puta ça li puta ni chapir ndoi de moi depuis Deutschland voilà le ko ça makabu ya li puta te bon li puta ça ka parenthèse mo na fongola ki to ko ta so makamu na yela ki lelo de bon moni le 8 ok na nka boye soit to tino ka boye ça très simple au kani na yo ka boye ma blandine putu pa linga pe ba ma puta penza te biloko ma puta penza te asa pa trop ma puta te mama blandine putu tant que moi c'est africain femme africaine li puta de makamo faut na peso kadia super comme ça kangela papa gode pe li puta kangeli penza
au lati serre corps à bien kangele sur liputa. Voilà. Donc bande ko na bozo mona. Oui, ça modèle closure. Ndena lobaki toujours que ba ondulé et ça ba modèle ebelé ya ba ondulé. Ba ondulé mususu et ça ba vague. Hein? Ondulé ça normalement ba vague ya minene. Ça dépend. Donc pour ça ce que ba bloc on a nyonso et loko ça là ezani. Et loko ça super important bandeko et ça ba pareil yo dans le symbole bandeko ba oyo boy. Ne pas mon aba interne pour la mon aba tumingo yo ka akoti na nini ce qui nini YouTube a vu nini photo atindelinga oh maman ga tala photo oyo koti na photo YouTube et ça problème té mais na expliquera toujours que batwana surtout bande on a biso bande on a biso ba Afrique de l'Ouest basa bisalwana makasi ba on bazwaka moi, je suis Perry qui peut présenter en haut, abongi sango bien, embellir Perry qui vient, avec pour présenter bino. Nga ce qu'on a dans système monate, le quoi linga makaborola dans la batute, na koui ko ça l'appareil, mais na linga hangote. Pourquoi? Je préfère nier monta mona et loko ndenge zalaka. Normalement Perry qui ya kanenga na laksakabino. Perry qui ya kateke si ba bongi si Perry qui monte la mokili et ya déjà si ba bongi si bongi ici. Et là, on peut bongi ça, il faut qu'il y ait un salon, ou embellir, on bongi si on les sous-sous, c'est non ou thème na yo. Donc, père qui oye, au cas où son mona oye boye, ne bon moni la oye, so la lobby na changeant na ko changeant sans problème bandiko, na ko changeant vraiment sans problème. Et là on a aussi les années, na ozoka ba pareil on a simbi, on a tiré ma colonanga, bon ça na tchana bon pendant ça à l'aise, donc na ozwa oyo boy appareil yo bon ndeza on ndeza boye na osala vidéo mukomso osala vidéo na relaxa comment ba utiliser appareil yo donc appareil yo bande comme moi na 6 ans moi na 8 ans akosala l'appareil yo sans problème donc ozo tano ka boye otie boye aussi mino ka bo simbi quelques minutes après au tiki. Donc même moi à 8 ans, ça va expliquer bien à ça l'appareil au boso mono. Appareil vraiment dans conseil bien boso bango et ça rabona kati. Bon et ça très facile. En plus, ce que ça n'est pas ondulé na yo, l'appareil ondulé na yo bimande mususu. En tout cas ça la nous avons ça battelinga semaine au kaka je pense et ça mardi na réutiliser appareil dans ça direct juste pour la ça ndenge ba utiliser appareil bon mon changement il y a Perry qui en plus on ça la Perry. Voilà, ce que vous en avez parlé, pourquoi pas, moi que ça moi je vais me faire, moi que ça yanga moi que donc nous allons tout ça nous bali nanda. Ce que moi ni que aux appareils oyote, ndé oko ko ya ko boucler na lisser. Mais si ko boucler un lisser, il y a pas de problème. Problème c'est ça pour boucler un lisser, il faut un spécialiste. Pour boucler l'appareil en tout cas faut y ba ko boucler. Même inga na ko ka ngote. Na oyo oyo lisser donc bon mona na ça na lisser ni bali donc oyo ça pour na sala pour ça la vague minene donc plus ils ont changé l'appareil donc l'appareil n'est pas monene plus c'est ça monene plus va vague na yo bima moke bozo mona oyo ça moke oyo ça monene donc ça na sala na oyo la c'est pas vague na yo bima moke ça na sala na oyo ba vague na nga ekobima moi minene mais ça va lisser okobi pe ko boucler na ngo. Mais pour ça, en tout cas, il faut y aller pour ça très bien. Bon, c'est quand on a facile. On a facile, et ça, oyo, et ça faire à boucler. Oyo, bon, moi, nous avons un bloc au Nanda côté ma donc, nous avons 3 mesures, 3 dimensions. Nous avons 3 dimensions. Pourquoi? Pour chaque dimension, et ça va boucler dans le bimisaka. En plus, nous avons plus, surtout sur la zone bima. Donc, nous avons 3 dimensions. Bon, moi, la différence, c'est 3 dimensions. Le cas pour la bise, c'est en Belgique. Au Canada, la Claudival, c'est un Carrefour. Au sommet, il y a qualité à bien. Donc, c'est très important. Tant que moi, si, nous avons tout ça, donc, on est à lisser, mais ça fait à boucler. Si on est vraiment facile. Et mardi, ça va battre les biseaux. Na osale la oyo boye na oyo na laksa kibino liboso. C'est très important pour la boucle la biso. Voilà. Pourquoi un tiki Perry qui n'a boye bi na ba toujours
boyete pour côté moko eza komata côté moko eza okita natiki boye pona la kaka bato nyonso pona azomona bato mosusu omona otindelanga photo côté moko emati côté moko ekiti donc ezosala boye omoni normalement ezosala boye même na mikuse eza milai bapereke ezosala boye malgré eza baondule mais ezosala boye bande osolateli boye elastique obimi bien te po ebima kitoko nini faut sala très simple comme bonjour donc ozwano kaka séchoir na yo bandeko oyo peni nano awa toujours dans le baka côté closure awa oza na besoin osimba te po eza nango bouclier donc problème na yo eza closure ne faut ezala plat bandeko po comme ça closure plat soit utiliser maille soit utiliser maille na eza kuna na mesa soit utiliser maille soit oye ozwa séchoir boye séchoir tanga ngoyo osali nini oyo donc au cas de façon que okitisa closure na yo je sais pas comment maille donc bozela bandeko soko lingi merci soko lingi omouye po côté eza bien côté eza très bien nasalaka ngo esprit po bomona ndenge osala oyeka boye omouye d'abord avant que tu olekisa séchoir avant lekisa séchoir na yo omouye komouye awa te po toza na besoin omouye awa te biso problème na biso closure na biso ezala plat donc ata soko olati naomi ya lisse bandeko bobosala te awa na yo fo ezala plat coucou ma belle maman nanga Victorine coucou donc awa boye fo ezala plat maman Victorine awa na yo fo ezala plat mpona bamodèle Naomi oye ozi séchoir ozolekisa mpela boye donc ozolalisa yo voilà donc comme ça nde balalisaka closure bomoni bandeko siko ezwi forme bien naye nango siko boye na katikati rea très bien na katikati donc pour tous les deux côtés il faut ezala ndenge moko de ce côté na yo oyo emati elasi le côté mosusu mpe fo matisa ngo mais po ebima kitoko makasi en tout cas awa boye il faut ezala plat awa na yo fo ezala plat soko olingi osali système onga asali ou soko oza na faire nani na comme na oni pain chaud nde olekisi pain chaud awa kaka kota closure kokita nango awa te bande bomoi maboko nanga nde ekomi maboko nanga ekomi boye po nde eza boye natiaki babiloko na biso tozotia donc ezolongola nanga baposo yango bomoni esalinga boye le semaine prochaine bomonake eotela lisusu makasi maman Prospédite Catherine bonsoir donc bomoni sikoyo lokola nalalisi yango bien bomona ata nabendaki liboso esimbaki te mais sikoyo lokola nalalisi yango kitoko donc nde nabendi boye directement il faut ezwa pourquoi po nalalisi yango nayebi te so bocomprendre mama lipasa yayo mpe esalaki bongo mama lipasa motanjila yayo mpe esalaki bongo voilà mama lipasa motanjila soko omoni kaka bongo po soki kaka obimi bongo elasiki obima kitoko te bomoni evandi mbala moko mais ntango nasalaki liboso ezalaki na sensi te ebimaki kitoko te pourquoi po awa ezalaki akomata lokola sikoyo ekiti boye bomoni ke ebimi sikoyo kitoko bomoni soki sikoyo olingi okozwa sikoyo mai vike eza meshe boucle okozwa mai oye nango sikoyo boye otie obimi na yo soki omoni ke okolashe yango mpe nyonso yo kaka moto koyeba donc ezodépendre na yo moko soki olashe soki okanga boye nde nakangi okangi boye nasalaka boye kaka mpona kochange elongi moni natie boye mbala moko omoni nabimi siko na elongi ya mama Rose omoni po mama yatikaka mingi awa ya dégagaka elongi
Maman linga iloko kitaka na ba misute ba soki ba bini tetaka maman. Donc yé alinga siko boye. Donc nyonso boye ke nango boye longi siko bimi bien. Raison pour laquelle sur la salle modèle yo na bima vraiment na ilongi ya maman Rose. Maman Prospédie. Bonsoir maman. Ah Makati. Makati ça va? Makati, ya yo te ki yango bien. Maman Victorine, au moins une différence hein. Au moins quand même que par rapport à des gens qui liboso na sikoyo, au moins une sikoyo différence. Et en au moins il y a pas été. Na la pose au bon salon avant na bala direct, mais na mona été semé na bon salon en direct pour esunga ta mutu moko. Pour peut-être ba tout ba yebi, mais peut-être mutu moko peut-être a yebité et sur la moni boire comprendre directement que awa na biso il faut toujours être à la place. Ata peri qui n'a pas retourne dans ma case, bien au moment qui sont dans la chambre ça retourne vraiment comme pas possible. Donc ata mais chez ça belende na peri qui n'a yo. Ce qui est un modèle Naomi Bandeko, s'il vous plaît la bolingo ensemble, il y a important super important awa na yo Bandeko. Awa. Pour ceux qui Naomi na yo ça platé ça lisse ondulé n'importe quel modèle. Ce qui est Naomi awa na yo soki eza platé mawaton loba soki côté ba kachade soto ke na kachade eza makamu susu kachade eza makamu to comme ça on plat boité bande ko bo to mélanger makamu te s'il vous plaît bon mais vraiment on comprendre bien pour boya ko ba kachade na bino bo comme ça on boya ko be ça ba kachade ko sala boye to sala on kaka na kaipira mèche ondulée donc on a bien na portugais cabelo ondulado na cabelo liso. Donc, cabelle lisse, cabelle lisse. Donc, lisse, ondulé, na nini caipira. Donc, cabelle lisse ou cabelle ondulado, na caipira. Tous les trois modèles, on débat ça la ramagambo na osala. Donc, jamais yo rolata, Naomi, modèle Naomi, oya lisse, awa na yo e vimba. Awa na yo ko vimba. Te afo eza la plat. Tant que les amis sapino maboko no boy, faut ele kaka. Donc, il faut sentir que l'autre côté. Vraiment, merci à maman, pas à sa mère double. Et à de moi, il y a Eli, merci pour la période qui vraiment. De maman, passe à vraiment côté clôture, tes félicitations. Donc, ce moment-là, dans un examen, ma beaucoup, on a beau, na essaye, on a dit, modèle à clôture, Naomi, donc na essaye, on va dire. Maman a mis la kisoka. Oui, exact, kitoko, ma casse, blague à part, ça, vraiment kitoko. Et puis, on a ma cambo, on a ébissé, maman bichi, j'aime. Donc, sur la ligne, boyete, na monique, ate, mkolanga, on a la filate en mingi boye. Na komo bima le quoi elongi moko. Le quoi comment bima elongi moko, pas donc souci, pas de problème. Quand la même perruque, maman maman qui ont la Maria, donc aussi no kaboy. Même perruque, on est dans ce qu'on pense boy. Bonjour moi. Donc soit il y a dans boy, bon moi mais chez ça retourne hein. Bon moi hein. Donc ah mais chez côté comme pas possible. Donc on est dans ce qu'on pense boy. On m'a dit que lembi penza que coton dans mon pays. Et mon père, le roi, il est bisarango. Au Kenya, à moins 13. Au Kenya, au moins 13 pour Ebimisa, au Kaka, et Longi Moussousou, maman Monique, Djema, bonsoir maman, ça va? Donc, pour Ebimisa, au Kaka, et Longi Moussousou, au Kanya, au Kaka, maman, il passe à Moutanjila, au Kanya, au Kaka, au Moni, au Kangi. Donc, voilà ce qu'on Bimi, na et Longi Moussousou. Donc, Kanya, au Kaka, ok, ce qui est course, ok, ce qui est Aldi, ce qui est Lidl, ce qui est Wapi. Ok, ça la course sans problème. Et donc, on dérange exactement. Sauf que peut caillou au canino caraboué. Au canino caraboué, très bien, sans problème. Donc, on dérange le sous ça dans côté. Malgré ce que ça est belé, hein. Bien, au moins, il peut que ça super vraiment au tonda. Mais le problème est que ça dans côté. Maman Blanine pour te comprendre. Voilà. Donc, ça tient au caraboué. Et si l'on m'appelle Blandine. Et si caillou, attends, on nettoie un d'accord. Attends, on lamba. Et là que vous dérangez, ça te peut déjà si on kangi boye et si maramou et si nango. Sur ce comme maramba fait, il faut lâcher. Fait vraiment il faut lâcher. En plus si on lâcher, il faut tailler maï pour ebima comme il faut. Donc la période qu'on a dans ce temps où boye, la nion sur la période qu'on a sur tikali dans les gamins noki na ou mais la dessus sauter. Après la sous explication il a été pour déjà la période qui nion sur et ça presque modèle moko donc minga baksa ezati donc la tient en boye obimi ok soit aussi pareil na yo na la kisa ki wana aussi au changeant en forme mardi
Bon, ça va direct à mardi pour la santé, bah ça là avec ma pareil. Donc bah perruque ça plus pour la bateau bah lingaka. Maman le gars, na ligne vraiment perruque n'a tonda pensa. Hein? Bino hein. Maman le gars n'a pensa tonda yango yo. Donc dans le bar toujours perruque à lisse. Bande va tu 10 boules à lisse. Ata 15 boules à lisse jamais comme na volume makasi. Et là comme na volume et ça va onduler. Bakaipira, bakachadinde et comment à la volume. De comment à la volume. Au côté 10 boules, 5 boules ya kabel ondulado, na kabel liso, au moins oya ondulado et rufimba. Mais oya lisse, vu que ça lisse et que ça la plat. Donc, côté lisse, botia kate que oh my god, ton satana ton silbino, jamais robinisa bino mitumine. Po bino bolingara et ton da droite tanti li alingara et bimise peda boyotale meche vimi. Na mutu batu musu balinga bongo batu musu pe balinga bongo te donc si ko pa bande ko balinga ka meshe tonda makasi et l'axike modèle idéal et ça oyo ngana ladi de botala ndenge ça et ça vraiment super rotonda bomoni et ça il y a kotonda deux fois te modèle avec closure de bozo mona boye et ça modèle avec closure to bien un modèle Naomi modèle ne se ko dit closure et ça Naomi mais normalement Naomi et ça bawana il y a lisse. Donc, vous avez ça, et ça vraiment, il y a coton dans ma casse, ou ils ont 24 pouces. Pour la bande, il y a quoi bataille, ils ont 24 pouces. Voilà. Mais ils sont disponibles à partir de 18 pouces, 48 pouces. Donc, bande a 18, 6, 48. Modèle. Voilà. Tout ça, dans tout ça, c'est quoi? 46 pouces, bandeko. On va tirer à tembe. Et après, moi, je tiens mon conseil à la camo. Bandeko. Bah, 48 pouces, là. La minute qui a commis pas si moko. N'a pas beaucoup dans son cas, manière de se retrouver dans 48 pouces là. Donc, papa JC. JC prof la même magique. God bless you. Oh, 48 pouces, oh, oh, bosso mono. Oh, ce que so là, quand faut sexy. Sexy, voilà. Botal, oyo ba noir. Ba 48 pouces bozo mono oyo. Oyo, bozo mona oyo. Ba 48 pouces, bande ko na ebisi bino. O sikoyo, esa pa bande ko. O tena so kende, na so panga ma, so kende kin. Ta o kita kin, kita 46 pouces me ke ba miyibi. Ke ba miyibi, pour ba yibi o 46 pouces, 48 pouces ko le ko ma muke. Comment ça ni Congo? T'as vu? Bah, perruque, monsieur, ça va yibio à mon bandeko. Oui, moi, comme ça, les canards, hein? Moi, bah, yibio perruque, moi, mon coup, c'est, oh, yo, pas si. Mais ça va yibio, bah, 46 pouces, bah, 48 pouces. Eh, ya. 48 pouces, hein, que yibio cabo. Faut qu'on ait un roman à mon kit. Bozo, oh, c'est quoi, yo? Bah, ondulé. Bozo, bon, talas, qu'on dit ça. Donc, on a vendu, bon, c'est là. Dès la vandi et ti wapi. Les gens qui t'ont tina genou. Donc, on vandi, on a évité pas bokilo, sur bokilo, simba. Bande ko na bon le banane. Oh, pas bokilo, peut 48 pouces, boy, 48. Donc, on a vandi, boy, Maman Hermie. Maman Hermie, na ebisio, en tout cas, kabele ça, obi kabele ça, ma kamoro boy, na ebité, na mona mo muke. Donc, répétez, c'est pas ça, on est une zambe. Donc, ce qu'on l'a dit, donc, ce qu'on a dit, perruque. Au tiers perruque, directement, ils ont échangé. Bande, bota là, t'as la qui, oh, on a ma blandine. T'as la qui, oh, mon sous. C'est quoi, le bota là, vraiment, ils ont bien. Bon, ce qu'on a qui, échanger, bah, on se paye, bah, qui a là, c'est quoi, moulaye. Ce qui pende, il n'a pas répété. Bon, ça n'a pas poussé à courir. Na tellement. Bon, mon, hein. Et bien, c'est non. Et ça, délicat. Et ça, il se pose mon bien. Maman Victorie, yo, 46 pouces dans Yoana. Pour il faut un talon, fallait la mettre un talon. Pour yo, bon, c'est total, non? Ça veut que les petits wapi. Donc, bon, c'est bon, mon awa. Et soukanga awa. Et je soukanga awa bande ko na ebisi bino. Eh,
nzambe na bomoi. Donc oh sikoyo faut que là qu'on la ta gagne on a riachou ou la ti gagne très bien. Donc attends. Mardi fera ça la direct dans salon na mususu. Là c'est ça na papa JC. Donc là ti gagne on a riachou. Libume quand tu peux la bien la gagne on a riachou on a pas na la ti ngote. Donc là ti ngo penser conditionnant de libumu après sikoyo au bois qui se au cabello moulaï boye, bois qui a boye, au bois qui peut bien cabello très bien. Mais on a dit suino mardi à suivre. Mardi qu'on a côté mususu, on l'a ça bien bien. Tiens. Maman Bella Linda, na ABC. Ah 46. On a raté en 46. D'autant on va le voir à beau kilo. Ah, bokilo sota no kaka. Encore un bokilo. Ami sura ko lo batin. Ami sa bota no kaka. Ah, on pèse à mon congo. Ah bah oh moi c'est opéra souke bele boye. Ako ba tata mwasi na so sa ba bokilo ko ba tata mwasi na. Apo ba kama onengwe ba. Bi boye ba kongo de ba bakati. Ba ki kongo ba onengwe. On dit kamoni. Donc pas beaucoup là il a dit c'est pas beaucoup il faut beaucoup là c'est beaucoup là tête on a évité ce bolobini madame Mireille Tokuna na yebisi ya wa ratarate 46 pouces ya wa ratarate maman Divina Juliana bonsoir maman Catherine na yebisi yo po biloko boye na minute yo. La zone Sabino vérité, bon ça la place à beaucoup en côté. Kabel comme il y a diamant, kabel le monde na té. Nanga moko. Papa JC, bon la papa JC me d'ailleurs rappelé en tout cas papa JC nzamba kanisila hier. Pour ça mutuka papa JC non. Papa JC t'a rappelé que ngame mawete. Kabel. On ça la minute. Ba 48 pouces moko pesa kanga boye. Mi ba le perique moko ba 46 ba 48 pouces papa JC. Donc, il y a un petit enfant qui peut faire deux perruques à 48 pouces. Ah! 48 pouces, ça vaut quoi un mot? Bon, c'est papa, j'y sais. Non. En tout cas, papa, oumela. Papa, j'y sais ça tellement honnête que n'a évité. Ma perruque comme il balait, et ça y est, dans ma boca, papa, j'y sais. Oh, 48 pouces. Oh, bon, c'est mon nom. 48 pouces. Comment 48. Oh, 46, c'était 48. On a tiré la mouton dans la 46. Oh. Et de ce que je m'en a bien. Il y a pour ça. On a. Bon, c'est là. La pousse sous sous. Donc, oh, il y a un simbi. Et ça va 48 pouces. Pour ce monde. Donc, oh, ça va onduler à ma casse, c'était. Et ça un peu lisse. On lisse, comme ça, lisse. Oh. Donc, plus on lisse, plus c'est qu'il y a les sous moulaï ma case. Donc, oh, il y a des maman, regarde. On a 50 pouces. Bang, après direct, oyo. Oh, samba, oyo. Yo, angoyo. En plus, on a des lisse. Yangoyo. Donc, il faut se brocher, nous lisse. Pour là, ça un peu ondulé, un peu, pas trop, hein. Un peu ondulé avec closure. Maman Victorine Koum, il y a eu avec l'aise frontale. Il y a bois comme 46 pouces avec l'aise frontale. C'est qu'on est avec closure. Donc 48 pouces. On y il y a un gros. C'est ça on y 48 pouces. On a là dans mon 46 pouces. 46 pouces. Voilà mon. Mon ninga de zawapi. Mon ninga de yellow na mannequin. Oh, il y a un mannequin. Il y a 46 pouces avec closure. 46 pouces ondulé. Bon, ondulé 46 pouces. Et puis, mi ballon dans Simbi, ça va 48 pouces. Donc, il y a un exact pour nous sommes et l'ongi moko. Différence de la bataille. Vous comprenez? Oui, on voit cette teinture, si. Christopher. Je l'ai perruque qui n'a pas, c'est la maman Victorine. C'est là moi on appelle ça naï perruque qui n'a pas, on a cette teinture. 42 pouces.
D'abord, bozela. Bozela. Donc, comme on a 46 pouces, 48 boy. Natana nous. Dès qu'on a vu sur Karine Mokonzi la baronne, hein? Karine Mokonzi la baronne. La baronne, elle est là au fort. Voilà. Bozela Lukana ou Karine. Ouais, comme on a 46 pouces. Maman Victorine, c'est là. Ah, comme on a 46 pouces, boy. Il faut que tu aies nous. Karine. Hier, mon compte, c'est 46 pouces. Toi, tu as une âme. De Generous Jack van McDonald's heeft nu een kleinere versie. De Generous Jack Junior met 1 Mama Victorine, moni. Even genereus. Laat. Boze, la fana tianze mwa Karine. Na pes explication. Pour bande koyo. Bon, moi qui lobby, na laksa ki bino na direct à lobby. Maman Odette Mbongo. Maman Odette Mbongo, après ça prix boyetin. Ben on a privé na plus 32 466 18 24 63. Na après ça prix, comment on a été prix qui to comme case. Moi déjà autant, déjà full. Et ça full. Donc malgré qu'il full na mais ça light. Hein? On a toqué en anglais, hein? Et ça light est la petite pépélé. Et ça pépélé mais ça full. Au monde. Malgré ça mon laï ma case, c'est ça full tina babou. Maman Victorine Kumu ayebi yaza nango ala 46 pouces ayebi ndenga atonsaka ba perruque siko oyo yango na tsaki maman Victorine tatuni soki eza possible ya otia teinture maman Victorine oyo eza yanga yana lataki na 20e anniversaire à mariage ndeza boye papa JC faut que siko laboratoire et pas papa la biso JC la même magique bon moi bande ko kauki na bisaki bino. Le rôle est mouillé, bon, la couleur bien té. Bon, moi, les amis, on y lobby. Lobby dans l'accès bino teinture, moi, on a quitté, hein. Et bah, on m'a dit que soit quitté. Donc, si on est pour ça, teinture, té, on dit que ça cabine, on peut y avoir quand ça qu'est zuité, pour t'es zuit. Bah, bon, moi, on est avant brushing. Avant, et que le laboratoire, et pas papa JC. Pour la brushing, oh, il y a très fort papa JC pour l'équipe ou l'aïtro. Bon, moi, maman Victorine. Et ça qui lobby avant-hier, jour dans la teinture, na loba qui péké, le roi a 36 pouces, il y a le même modèle, il y a noir, il y a homoni na sali boye, pour ça la différence. Si bande ko parce que na directeur ba yebi, pour moi de bimi, a bona na sali brushing té, il y a homoni et ça na boye. Sikolo après ko soko la kabelu na yo. Après teinture, et là que ça super important et ça brushing. Pour eux, mèche lisse. Il faut ça la brushing, vraie brushing, pour mèche les zonga, moko. Donc, déjà, il y a la déjà teinture, dans la couleur de bimi. Et, beaucoup, c'est la sweet FM, tant papa la biso JC à Rosala, brushing. Et puis, brushing, papa JC à Rosala en direct, pour que mona, n'ayez perruque dans oyo, n'ayez ekobima. Voilà. Donc, couleur, déjà, c'est bon. Côté couleur, la réussir. Vraiment, tokos makasi, couleur limite, n'est pas ça l'appareil. N'est la ligne qui n'est bimeli. Si vous avez là, papa JC, la même magique. T'as la même magique à Simila au Péric. Voilà, maman Victorine Koumou, réponse na yo, yangoana. On appelle ça avec bongo, oh, il a teinture, et moussous, la tique en noir. Maman la perle des Toms. Merci beaucoup. Maman Bella Linda. Le numéro est plus 32 466 18 24 63. Maman Ange Pelenda. Amen, maman langa. Donc, bon moni, bande koyango, bon moni tie, mon compte à moko. On va dire qu'on va 48 pouces, 46, dans minute, on a la place à son côté. Exact, bon, ben, t'as internet, bon, ça va bien, ça va ça là. Exact, quand même, les hommes ont été bandés. Mais pas dans quand même les alliés. Moi, nous avons des salines en golo. Voilà, donc, 46 pouces de Makambu, et t'es haut, ok, 46 pouces. Aussi, robe, dès que dans la soirée, ma fête. Robe, il faut que ça singamike bandeko. Robe, il faut que ça singamike, mais mon Congo libanda, après, au zui, kabel à boyer, au sopi.
kabela boye balaka yango te so olati boye ndenge alati boye boye te esimbaka te boye te olati par exemple maputa otie kabela boye esimbaka penza te kabela boye faut pesa yango valeur bandeko soit olati faire corps moko bien propre après ozwi kabela obwaki soit olati oka robe bikaka bino mo bomonaki ndeko na biso Victorine Nkumu na décembre ndenge alataki video atindila inga na koma mpe likolo Victorine Nkumu bomoni nde alataki bomoni acheter la merveille nde alataki ntango abwakaki boye bomoni ndenge mia na ngai nde abwakamaki na bakabeli na milai donc faut pesa yo moko il faut pesa yango lisusu valeur po déjà moto nyonso amoni yo déjà ya kabela boye abi kotia eloko ya cher na motu donc oza na obligé kotia so bilamba cher te mais eloko oza important super important eza saki moni mama Victorine nde okendaki nango moni ka saki ka osimbaki voilà saki otie sandale no propre déjà kabela yango moko déjà ezo remplacer bilamba donc elamba so okenda elamba simple y a pas de problème donc ba 46 pouces bandeko ba 48 pouces en tout cas 48 pouces eza mibale. Et puis depuis na banda oteka bakabelu franchement bandeko nzo yebisa bino vérité nanga moko nayebaki lisusu te ke naza ba 48 pouces na ndako nayebaki lisusu te papa juste me rappelaki nga donc nayebaki lisusu te 48 pouces yango bandeko mpona bandeko balinga vraiment eza super milai okolisa yango lisusu na mpe lisa yango osala yango brushing ya kitoko na place otika yango ondule otika yango lisusu ondule te lisa yango ekoma lisse comme ça kokita yo tatina bagenou ekiti po wana peze okito keba ekita yo tina bagenou donc 48 pouces na biso yango oyo 46 pouces yango nalati na mutu nanga yango oyo eza mpe mibale moko eza na mannequin yeyo na longo lié te eza toujours na mannequin bomoni donc 46 pouces moko yango na mutu nanga 46 pouces ope 46 pouces voilà bandeko nanga donc na biso aussi ça et puis toza sur na 46 pouces lokola maman biso Victorine Nkumu yango oyo lokola ndeko na biso na komone na bosani na États-Unis na bosani komone limbisanga bandeko bosa pe belé o siko ya laisse frontale bandeko o siko laisse frontale nde il faut commande commande oyo eza sur commande bandeko soki olingi yango il faut sur commande bomoni direct oyo ça na papa JC l'accès ba 46 pouces il y a franche de l'accès to ça 46 pouces il y a franche to ça 46 pouces il y a closure et puis là bomoni bino boye biso na lati boye directement boye biso na olobani na oloba toujours que na comme na elongi ya mama rose pourquoi pas sur la bendi sur la dégager longi celui na dégager kaka elongi entre la komaka na elongi ya mama nanga bomoni donc oh c'est quoi il faut ça la mo bien il faut temps hein et ça il donc ça la monter au sanika mbangu non vous en avez ça ou même dans musika je pense que mon a bien donc ça la closure en yo il faut bien reposer en bien 46 pouces yango yo bosomona donc il faut reposer en et surtout que ça vraiment moulayi maman Victorine Nkumu na yebite na la poser qui opérer quoi pour poser qui kitoko makasi vraiment la poser qui opérer comme il faut et puis ndeko na mira na Londres il peut la poser qui est kitoko 46 pouces p ba poser qui est vraiment comme il faut tout cas bandeko nyoso ba saba 46 pouces pas na félicitations bravo na bino po ba poser bino vraiment bato ba sala bino ba suki wana tout cas ba yebi mosala voilà bandeko na bomoni donc 46 avantage de laisse frontale la bon monde na kela mon panzi hein donc eloko il faut kata au tissu elongwe après magaza na moulayi vu que awa déjà et dégager longi nyonso zongi sango so isima so ko tia gel otie so ko tia gel otie so ko tia so kinini otie eloko nyonso otia otie mama Lili Luyeye bonsoir maman Victorine de fata mo moko félicitations ah non félicitations maman en tout cas bravo oyebi makamba suki makasi na kasa ikuto bengisa ki mutu basala asala yo donc posa ki peri kwa yo moko félicitations non hein donc bandeko bomoni soko bimisa ba baby air yango yo onyo se bozomona mikuse oyo eza ba baby air soko otia ba baby air otia ba gel bio bongisa ngo bien en tout cas c'est bon bomoni na clip Karine alataki yango ya 46 pouces autant alataki tuna bwana ezali 46 pouces abendaki yango likolo boye et tout et puis asopaki yango
na sima eza 46 pouces eza la même chose na oyo na tie na mutu na nga déjà dépend ndenge osala yango soki obenda chino likolo yo soki ozongisa yango nyonso na sima kaka yo soki mpa kosala soki nini yo kaka makasi na yo kaka donc bandeko na nga nyonso ezali biloko ya boye okuta yango kashe mokonzi ya kabelu sikobota ba meshe nango na meshe na tissage soki otali tissage na misu ebima lokola mokuse tissage ozomona ezobima lokola mokuse mais pourtant on a simbi eza vraiment 46 pouces donc soki olingi osomba periki te oza obligé te okosomba no mpe tissage osali tissage ndenge tanti lili asalaki tanti lili ya ye eza tissage po bandeko mingi babengaki wana mais moto postaki wana periki wana evandi bien te eza periki te eza tissage bandeko na nga ya tanti lili eza tissage eza periki te mama Karine Domatezo mbote mama Yvette mama Yvette yo posa la 46 pouces non on se plate ndeli mama Yvette yo se plaka te mama Yvette yo nalebi eloko yo lukaka nayebaka te mama nanga 48 pouces nayebaki wapike 48 mama Yvette yo lingo sonisanga mama Yvette asonisanga na bacommentaire asonisanga na bamessage na WhatsApp donc kala te mama Mireille sur ya kosonisanga likolo 48 pouces mama Yvette au moins nayebisaki 48 pouces eza te mpo nayebaki te moto arapelenga papa JC nga mo mpo nayebaki te mana Antoinette mana Antoinette yo okoka 40 mana Antoinette yo seksara pardon mana yo okoka 46 pouces ereche luyeye de moi luyeye partage nano edenga na kopartage bonsoir bisou na babebe na ngana edenga na kopartage luyeye de moi nayebi so 48 pouces luyeye okoti na retard ba 48 pouces moko ebimi awa luyeye ara show yo osomba 46 pouces olata yango te po anini ere ya show et pourtant osomba 46 pouces olata yango te en plus osomba mpe ya laisse frontal pourquoi olata yango te nga namona ta photo ya 46 pouces te mama Yvette ezalisaka maloba pardon tika namela mai nazwa makasi ya kolasaka periki moko epui tosilisa na biso mama Mary Mulumba natelema pas de problème nga na respectaka mama mère mardi na osala kote mosusu wana ndakisa longueur bien mama mère nayebi te so ozomona bien po place naza appareil eza vraiment na se wa kiti oyo navandelaka oyo ezaka mokuse donc ezaka na se yango omoni nakitisa yango nayebi so ozomona bien mama mère ozomona bien mpo lobi nakita nalakisa longueur zela omoni longueur eleki bafesi mama eleki nango bafesi mama ozomona eleki bafesi eleki RK acoustique eleki bafesi so ozala posa omona longueur yango mpe mpo nde nalati boye ata na baluki obima kitoko mingi te mpo deja robe nalateli yango te balatelaka perike oyo bozela mardi nalata sikoyo elamba idéal elamba nakolata mardi tana bakosala banini wana nakolata elamba idéal oyo badatela sikoyo ba 46 pouces mardi bozanga na direct ya mardi te mpo nakolata pele elamba idéal bon omona sikoyo 46 nde nakobwaka 46 pouces non mardi kuta eza 46 pouces te mardi nakobwaka 48 pouces mpo lelo ezalaki mpo toloba makambo le 8 yango bomoi nalati boye epuis nasali erreur mpo nayebaki nalata ba 48 pouces nakasa ba 48 pouces fale nalata mwasi eloko moko boye ya sexy mpo normalement franchement na ndenge mabe te so olati boye il faut okende mwa moke sexy okokende na bilamba oyo te non mama Yvette elobi mama Yvette lelo te lobi mpo lelo nayebi kokosonisanga nalingi te arachulule oui mama yindisaka ya riachu yo zala 46 pouces obomba yango nayebi te so obomba yango na valise so mpo Karine abombaka oyo aye na valise oyo aye obomba yango wapi 46 pouces na en plus osomba yango mpe cher bongo mama merci pour na partage ariachu
Na yebite pourquoi ok na bomba on a la valise pourquoi maman. Bimisa perrique ariachou. Boaka perrique encore ten comme na on ande comme na ten kitoko. Ya boaka ma perrique 46 pouces. Tira on bomba perrique na valise. La été so bomba ngo wapi na yebite so pe na valise, so pe wapi. Maman Patricia de moi-même bonsoir. Ba 46 pouces de Tokiawa. RK acoustique. 42 lobby ya. Wana eza kutu pas to eza ni kama discuter te ya on sonne la moto ya ouel la pété. Donc bande on a ici binon. Bolimbi sanga. Maman Fifi moi kalobaka mai mela mai. Donc bande on a évité ceux qui bo sepeli, so bo moni bien ba 48 pouces na biso, ba 46 pouces na biso. Yango yo oyo na maneke za 46 pouces, oyo na loboko na za 48 pouces. Oyo na loboko na oyo boye. Couleur naturelle. Pour oyo za noir te. Oyo za couleur naturelle et za 48 pouces. Maman Victorine Koum. Yo le rose na posta to tia teinture. Donc là c'est qu'il faut tout ça là couleur naturelle oyo. Pour couleur naturelle de sur la teinture malamoko. Et puis dans ça la teinture au moins de la ça qui oyo non demi boye. Et tout ça, on a sauté maman Victorine Koum. Tout ça, on a un arbre boy. Au moins, on a 42 pouces. Maman Patricia, au moins, il y a donc, il faut ce que tout ça là, brochine, n'a pas JC la même magique. Donc, on a Simbi 48 pouces. Maman Victorine Koum, yo pesant dans sa teinture dans mon thème mamoko. Dans mon thème mamoko, yo kuto bangate. Pendant que nous avons teinture dans ma milité, et ça mon Congo passe, mais yo dans ça de là yo. Donc, on s'est obligé à ressentir là, oh, couleur naturelle, maman Victorine. Si quoi, noir à ma casse, si boye, noir à ma casse, c'est ça impossible de toucher. On peut déjà se faire qui noir. Couleur, il y a qui boye, c'est ça qu'il y a qui noir à ma casse, si boye, non. Il y a qui noir à ma casse, c'était, non, mais qui teinture, yo, pour comme un noir boye. Donc, oh, il y a 48, il y a 46, mais 48. Il y a moins de tchekuna. Oh, yo, il y a un mannequin, bon, il y a noir. Na tchaka déjà teinture en noir. Donc c'est comme il boye. Donc tu peux pas ça sous teinture sinon au bec c'est ça de cause comme forcer. Donc comme qu'on forcer donc ni au bec ça sous qu'il a yo. Pour déjà si tu tiens une teinture en noir ma casse. Ça ça pose ça autre teinture et là c'est qu'il faut qu'on décolorer en haut, on décolorer après autre teinture. Ndeko simba na oyo. Mais na oyo ya on a lobby à maman Victorine Koum. Ou a des teintures au famba moko. Pourquoi pas et ça couleur naturelle. Bandeko pour on a ba comme on a ça très capital. Pour ce qu'on landi l'explication dans la Bible, on a conseil dans la boutique jamais comme ça perruque na bino. On a pour ça on tient teinture na perruque. Donc base, il faut ça la couleur naturelle. Bon pour ça la té. Quand tient teinture na couleur noire pour makasi boyete. Pour ça noir ya makasi. Pour ça couleur naturelle. Même si on a sangi c'est boye, na tout ça na pembeni. Bon la différence. Donc ça couleur naturelle. Maman Victorine Koum, au moins une différence, hein? Ouais, ça couleur naturelle, ouais, ça couleur noire. Maman Blandine Poutou, bon, moi, voilà. C'est comme ça, on a posé sa teinture. Là, il faut y aller, ça va avant. Et puis, c'est maman, regarde, Perry qui n'a pas sombre, n'a venu dans une teinture, n'a changé en couleur. Donc, le coup, on a changé en couleur, n'a pas déjà que, n'a retenu le Perry qui a noir, ma cité, mais n'a retenu le Perry qui a couleur naturelle, pour permettre de changer de couleur sans problème. Noir dans l'objet que dans noir on change de couleur non on peut changer de couleur mais on et on dépenser côté teinture deuxièmement en tout cas et on soit autant pourquoi pas au ça mon mon côté il faut d'abord décolorer au commission après préboyer une semaine après de on teinture au rolling donc nous faisons ça ma dépense alors pour la éviter ma dépense yebisanga avant somba oyebisinga déjà libéra clé maman organe ça pour ça na tente perruque nanga voilà donc teinture entre on ça la maman Victorine mais sinon ba oya mi boye ba franchement mon Congo on ça teinture na oya la 48 pouces boye ça li sécurité voilà RK acoustique ben on a privé maman RK acoustique yo to za no ami na nit na Facebook comme yanga na message Man Antoinette yo oyo te Man Antoinette yo kudi yo si o mona mutabo ya mbo
yo oyo te mana toine te oyo kutu yo so ye pa nanga oh non ça pour ça na so bo mana toine nanga moko na koboya merci secret pour la prix pas bande connaître soit ça pour ça ba prix arrache louer de moi privé na privé ma chérie 48 pouces ça pour ça 48 pouces benga na privé na plus 32 466 18 24 63 acheter la merveille merci ma sœur God bless you acheter la merveille a commis numéro en wana donc beaucoup mélanger na privé na WhatsApp ou enregistrer numéro na pour ba tout sortir na so na WhatsApp te WhatsApp herme bimzamba mokote o ko enregistrer numéro à moto on appelle limite il faut ça moi patience 5 minutes après qu'il est à la monde voilà donc aussi c'est la biso bande konanga na c'est la posa ko la sabino kaka ba 46 pouces ba 48 pouces yango moni na titre na komi na Olga Mukonza Kabela yindisi na ba 46 pouces na ba 48 pouces o e mona na pa en pambate vraiment chez Olga Mukonza Kabela beaucoup ta nyonso boluka ka nyonso ba tissage nango yango yo bande konanga o da simbo za 46 pouces et ce mona loka mukuse mais ça vraiment 46 pouces bozo mona tissage ba mekango à partir awa ba eba taille ya tissage awa na kingo otie boye nde oye ba taille ya tissage na yo ama na 18 pouces d'accord so ki 18 pouces y a pas de problème donc nyo c'est ça ba taille ya mukuse yango yo o eza 26 pouces on a simbi 26 pouces eza nde moko na o na bandaki nango 26 pouces nango yango eza ba ondulé bande ko ngai 28 26 pouces donc oyo siko modèle oyo 18 pouces, 20 pouces, 22, 24, 48 pouces c'est ça. Oyo. Voilà. Oh, monsieur c'est ça nini. Ah, voilà. Oh, les a sous couleur naturelle. Makama ba olo ba yango yo, bota sous différence yo, bozo mon. Moni, oh les a couleur naturelle, oh les a couleur noire. Yango na pousi pembeni, pour bota la différence à tous les deux couleurs. Moko eza noir, moko eza couleur naturelle. Oyo ezaka teinture mbala moko oyo ezaka teinture na pasi pourquoi pas déjà azaki noir boité ngam na taki teinture na bakisaki et comme noir makasi maman Rose la servante de Dieu Rose m'appelle bonsoir maman ana yo ka voice d'accord maman Rose na yo ka voice maman Thérèse lobby d'accord y a pas de problème maman maman Randy Sonama. Bonsoir maman. Kaka mi balé maman. Maman Randy. Déjà quand tu m'as n'a pas 48 pouces wana. N'a pas si. On t'a rappelé nga papa JC. Et on papa JC ou mais nzamba batela yo. JC pour flamme magique. Yom dans à rappeler kinga que na tika na 48 pouces. Donc maman Randy 48 pouces c'est ça qu'à 2. 46 pouces, c'est ça 3. Voilà. Donc 46 pouces, ça a oyo, laisse frontale. Et puis, na closure na haut, 46 pouces. Donc oyo, mannequin lati, et ça fait 46 pouces. Oyo, ça a moto na la minute 46 pouces avec laisse frontale. Donc, au moins, on a laisse frontale. Et puis, oyo, ça avec closure. Au moins, oyo, ça avec closure, mais ça, 46 pouces. Yango. Maman Rose, ok, d'accord. Voilà. Nous avons toujours la couleur de Makambu. Donc, on a la sarani, on a tout. Bon, moi, teinture, on a ça, c'est pour se rappeler. Jour, on a ça, la teinture, oyo. Si vous avez direct, c'est ça qui m'a passé. Oui, c'est ça qui m'a passé. Moi, passé, c'est ça qui m'a teinture, oyo. La teinture, on a ça qui m'a passé en direct. Et là, maman a dit ça, mère double, maman a passé ça, la petite teinture en haut. Là, nous avons 46 pouces, oyo. La 46 pouces que l'on a tout passé. Au moins, ça tient au pôle long, la moutonne comme ça, paka. Donc, on ne peut même pas. Tellement ça a quitté. Donc, on l'a. Et comme on a un problème. Donc, oh, c'est quoi, yo? Bota la couleur dans salaki. Ah, Olga Kabelu, ouais. Olga Kabelu. Meye Kabelu. Ansi Luzolo. Bambote na yo amwana. Olga Kabelu. Mais Kabelu, papa Hans, oyemba pambate, oyemba kibelo ko ba oyemba. Vraiment, bosomona, teinture ngamu na salaki. Maman moni kichema na yebisi yo, couleur mon kitoko na salaka mo ibale. Yango yo. Jo ango na yebisi bozo se rappeler na lobaki peke non.
batenti na osala mpona 2 perruques donc baperruque nango yango oyo bomoi nde bimi voilà ta libota liboso nango nde eza propre makambo nyonso eza propre botala closure plat tata ozolekisa boye plat nayebisi bino te nayebisi bino donc nayebisi bino déjà ça va yinda donc ya boye fo boyaka epa mokonzi ya kabelo ya boye nayebisi bino nga botala nde bimi pete malgré ça nga botala nde bimi botala bimo bomoni mingi ya koloba eza te couleur moko kitoko ozala mwindu ozala pembe mutu nyonso akolata na ye couleur oyo même epai ya mama Vanessa merci beaucoup maman merci vraiment donc même epai ya bokilo okolata mpo eza couleur moko normal eza nango jaune nayebi te couleur oyo kombo nango nini bandeko couleur oyo nayebi te bata français boza wapi couleur oyo kombo nango nini na français bata anglais couleur oyo eza nini na portugais bata portugais boza wapi boya koyebisanga na portugais couleur oyo nini bata anglais bolobi bokomi na portugais bata portugais bakomi bata anglais bokomi na anglais bata français bokomi na français bata lingala mpe bokomi kaka na lingala mama Philo mpona prix bengana na privé ma chérie bengana na plus 32 466 18 24 63 sikoyo esengo nango nini esengo nango ndenge totondiselaka perruque modèle natondisaka baperruque ko nayebisi bino nga kote ekolaka kaka miso kote kotondisa perruque sikoyo lokola nga nakoka baperruque etonda makasi lokola tanti lili te lili complice nga soki akokaka bongo te lokola nga boye en tout cas nakozala oblige akotiango mai boye po ekita moke mpo nga nakoka baperruque etonda makasi te nakokaka te nayebi te pourkua me nakokaka yango te baperruque nde bato mosusu balinga etonda makasi nga soki nakokaka bongo te mpo na nga en tout cas nakotia yango boye na muye yango bomoi nde na muye ekiti mwa moke omoni nga en tout cas soki kolata na olatela yango nde boye eza pena wangu mpai mananga eza vraiment wow mama Philo bozala na posa na mwa boye mpo nazomona so bien te mama Philo bebeki na italien blonda mama Philo blonda merci beaucoup na italien ça blonda bomoni fille de grâce Nathalie na kati ya Italie boza wapi mama Patricia depuis Mulhouse bino bata français boya koloba siko mama Philo alobi blonda na italien siko na français bata portugais boyokisanga soni te bata portugais boya koloba siko na portugais bata portugais boya koloba mpe na portugais awa moko obengi yango boye mama Poupette Lukalas Lukula naza cher merci y a pas de problème qualité te mama Poupette Lukulas cher pour la qualité maman c'est normal et leur qualité ça a toujours cher et ça le cas Versace ce que dans maison Versace au moins en cher ce que na Dior na soki wapi bakombo nyonso boyebi wana bomona ngo cher par rapport à Bazara par rapport à H&M c'est normal maman Poupette c'est normal en tout cas côté prix naza pe na eloko changer yango au moins ça la pe ba solde te pourquoi pas naza sur na qualité nanga c'est normal en tout cas désolé maman Poupette vraiment côté prix naza eloko sala te maman Nicole Machuda pour na prix benga na privé na plus 32 466 18 24 63 et puis maman Nicole kobanga na yote maman Victorine Nkouma yebi donc kobanga na yote pour la prix moi Belgique mobimba maman Monique Djema yo moko yebi kutu maman Monique somba tia lemba pour la prix HD la mère fait yebi Belgique mobimba number 1 na prix à senga number 1 donc mutako sabinote eza ndeko moko na Allemagne ndeko wana bayebisaka ye kaka nga kabelo ezaka cher kopusa na kutu te kobenga kutu te moi son par la grâce de Dieu nzambe vraiment ça malamu on va ndeko ça les a très bien moi son comme ça la kabwala muka loba te ka par hasard boye afon la téléphone boye bika na Facebook ne ba direct le kaka par hasard afongoli boye akutani siko na direct nanga habite na moi sio ba le par hasard cher alandi direct na suka commentateur le côté
na suka bandeko nanga aye ko benga so courage a bengi tanga benga ki na pese ba prix nanga bi oh wa ba prix na ya solo ba même chose la sa prix wana moi ngabi oui problème c'est ngabi c'est ma belle donc ba yebi c'est que je moi c'est le ko so fandi na mutu alors ça la boy ko so mona na belete so mona moko kaka moko comme ça autant la qualité après o yebi sanga quoi et to yokana ki bongo na moi so na tanga communauté dans le mal a tinambo monaye a soma periki moko par la grâce de Dieu periki comme bien tant comme ka benga ba camarade na nyo so batu nyo so ba ko tonga nga o ba ko silanga makambu batiko so la tanga ngati na yebi ba mote de côté a benga bango nyo so boya kotala kabelo ya Olga kabelo ba ya na batala lelo oyo bande ko to suki wa na ye ba camarade na ye bandeko par la grâce de Dieu lelo ba comme ba cliente na nga donc tant so na lobi na classé ba meilleure cliente nanga en tout cas ba na ba so na ba parmi ba meilleure cliente nanga donc ba ça moulongo mo ba HD la merveille ba maman Victorine ba maman Blandine Poutou ba ça moulongo mo ba maman Mireille Boense donc ba ça moulongo mo ba te belé maman Lidina Feyland boza ebelé ba si wana ba so na tout cas na classé ba mpe wana ozomona lelo la nga j'ai changé donc approcher mutu ko linga ko juger mutu na musika te ce n'est pas bien. Nga ba ngo toujours ko juger mutu na musika te approcher mutu wana po yeba est-ce que makamba ba lo ba ka bon ou pas approcher donc conseil gratuit ba de konanga oza approcher ba prix nga approcher nga benga na privé na plus 32 466 18 24 63 benga tout nga ba prix na oyebisa yo ba prix c'est à toi de juger so au moins na moins cher il y a pas de problème OK c'est mon place à moins cher. So au moins que non ah bon on a passé quand même confiance na me kana osoma ta moko gloire à Dieu aussi. Maman Philo ba beke. Na koyamba maman Philo. Voilà 2020. Moi 2020 me tsaki on ga kabela ya ma téléphone ité. Et ça dit ma maman ya 2020 maman Philo ko nda batute. Ya na nzolo ba. Ko nda batute maman. Approcher na ta so na ya ma téléphone bien na ya ma téléphone te. Ko nda batu ba koma ate ya. Maman Lili. Merci beaucoup, maman. T'es la couleur 18 pouces, c'est ça, t'es maman. La couleur, on a ça à 2. On a là, c'est ça 26 pouces. On a Simbia, ça 24 pouces. C'est ça qui a mis balé, maman Lili. Maman Lili, tu as ça, wapi. Confiance in maman Lili. Voilà, ça qui a mis balé, pas de bazar, pour ça, ce que ça combien. Donc, ça, on a là, c'est ça 26 pouces. Pour ce moment, 26 pouces. Vu que est bouclé, il y a un besoin de 1000 locaux à me coucher, mais il y a 26 pouces. On a l'obina lycée en haut, bon, on a que comme à Tiawa boy. Donc, il y a 26 pouces. Voilà. Et pour tout ça, on a rouge bordeaux, on a bisso. On a toujours rouge bordeaux. Et ça bien. On a batou mouindo. Ça, on a mouindo en tout cas. Couleur idéale, il y a un goyo. Tellement l'obina tina qui périt, il y a maman, il y a mère Anto. Maman to na denderle l'homme na tilaki 18 pouces na ye ya couleur oyo ya bomone na se rappela ki dona ba perruque musu na komanda ko bossa nango donc moi là musu na bossa nanga ke na sara nango na bossa mais lobi ko na simba ki ba perruque oyo nde na ye ko yeba donc ça la possible musu tokos makasi maman Antoinette depuis denderle mère Anto maman Antoinette ata vene vai fazer assim molha um pouco deixa que molhar um pouco ya mama deixa que molhar um pouco. Donc, au moyen au moins mouké kapo o eza ba kaipira te sa onduladu donc faut au moyen on moi mouké so on lingi o ko pour boucler on a faire à boucler au changer en forme donc o eza rouge bordeaux on a là tiens eza 20 pouces 18 pouces c'est ça les sous-sauté la tiens à partir à 20 pouces dans ça qu'on a deux perruques à couleur 20 pouces na 22 pouces donc ça a deux na rouge bordeaux boy ça a mi balé. D'accord, maman Nicole Machuda, merci, il n'y a pas de problème. Donc, ça, on lingi, regarde, on peut m'panzi, que kitoko, makasi, du sous-sous, donc, kitoko, makasi. Donc, ça 20 pouces, bon, on a une tonne de perruque. Bon, on a une tonne de perruque. C'est ça, place, le problème, et vendia. Ah, quand on dit ça. Donc, on a tonne de perruque comme pas possible. Quand on a canapé à miso. Donc, on a le papa, je sais baki ça. Papa, je sais baki ça. L'étoile, dynastie, baki ça. Ya eli baki ça la yom ya eli tondi ça penza voilà moni perruque tonda comme pas possible donc bangwana la couleur nyo sur la kisi voilà parce que là qui na moko na bosani différence ya oyo
na oyo eza ke oyo natiaki yango teinture partout bomoni oyo natiaki teinture partout oyo natikaki mwa noir bino mo bozomona différence oyo mwa banoir eza mpona bato balingaka bateinture makasi makasi te donc bato balingaka teinture makasi te couleur oyo déjà okokango te pourquoi mpo noir ekoti te mais oyo noir ekoti fike noir ekoti donc ata oza moto ya bateinture makasi makasi te en tout cas okokango mpo noir ekoti eza lokola rouge bordeaux oyo lokola ekoti mwa noir en tout cas oza na problème te mpo noir ekoti donc noir eza lokola ekase déjà rouge bordeaux wana couleur oyo mpe pareil bozomona couleur oyo mpe pareil donc lokola noir ekoti ekase olakisi ke moto nyonso akolata perike oyo sans problème ozala mwindu ozala pembe ozala soki nani okolata yango perike oyo yango nalataki na clip tosalaki na Karine Mokonzi la baronne perike nalataka yango oyo omoni oyo nga nalataka parti baswaka nga wana moke nalataka perike oyo osomona nde ezalaka ezalaka kitoko makasi ti bomoni nalataki yango na clip elasi ke ezalaka vraiment super kitoko donc obongisi yango kaka bien kobongisa ezalaka vraiment important bandeko il faut pas kobimaka na perike nde kaka bazolanda yo nsima ozwi perike lokola motu moko oza na problème ozwi ka perike olati donc obongisi te eloko te te soko donc avant olata perike ndeko mwasi franchement bozwaka temps ya kobongisa baperike na bino lokola mama ya biso Victorine Komu vraiment félicitation po koka kobongisa laisse frontale bongo elastique oyebi vraiment suki makasi félicitations encore une fois félicitations voilà bomoni oyo yango nalataki na clip wana yango mama jolie ezaka jolie lokola kombo na yo eza vraiment jolie lokola kombo na yo ntina nalataki yango na clip bongo mpo eza mpena jolie mpo nayebaki déjà ke ezaka jolie yango moni nalataki yango na clip encore papa juste azalaki wana bongisaki yango lisusu bien bien awa boye pla awa bimisaki yango su pla papa juste azasuka donc bandeko franchement tosilisi na biso bobongisaka baperike na bino bien couleur oyo nasalaki nazosala nanu esili te eza mpe avec closure nanu esili bien te mpo il faut nabakisa lisusu rouge mpo il faut ebima rouge ya makila donc bomoni esi natie déjà parti ya liboso yango oyo e nakobakisa yango lisusu mwa ndambo couleur oyo totala nakobakisa yango bomona siko ndenge obima vike tozokende kalakala awa kala te tokota deja na ete yango bomoni nazotia deja naosala deja batentire ebele bacouleur mpo na ete tongengangenga biso nyonso tongengangenga donc bandeko merci mpo na attention na bino merci vraiment nzambe akanisela bino nzambe abatela bino semaine oyo tozokota ezala semaine ya kimia ezala semaine ya mapamboli vraiment kimia ezala na biso na bandaku bana na biso bakende baklasse bakende na kimia oyo nalati eza 28 pouces mama rk coustique eza 28 pouces donc eza 28 pouces oyo nalati mais avantage eza ke oyo nalati naza nango misato naza na 22 pouces nango 24 pouces na 26 pouces donc eza 4 total donc moko nalati 28 pouces 26 pouces moko donc 100% la même chose na oyo 26 pouces moko 24 pouces moko et puis 22 pouces moko donc oyo ya pas de problème pour na bato balinga ba mesha milai te ba 22 pouces ezali donc nzambe abatela biso apesa biso vraiment kimia o mokile ko pesa te nyonso osala makambo nyonso tosala esimba baprojet na biso et avancer que sur liboso au nom de Jésus et puis moto nyonso akutana na problème tobosana te ke seli oyo apesaka kimia ezaka nzambe totalelaka nzambe mpo aza le seli oyo apesaka solution aza le seli oyo apangisaka mai ya miso na bato oyo bazolela bandeko nyonso bakufeli vraiment nzambe apesa bino kimia oyo mokili kopesa te namonaki na Facebook bato mingi okaka kuna ya ripi mes condoléances vraiment nzambe alola yokela biso mawa période tozolekisa vraiment eleka au nom de Jésus tolobaki déjà 2021 eza année moko ya kimia mais tozomona ke continue kaka sokoti Facebook omona kaka mes condoléances omona kaka barip omona kaka kuna bamai ya misu
vraiment bato nyonso bakufeli nzambe apesa bino kimia o mokili opesa te nzambe apangosama ya miso na bino bato nyonso oyo baza na bandeko bazwi bacorona bamisusu bandeko na bahopitau vraiment nzambe alola atia loboko na ye docteur ya badocteur esaka nzambe nzambe oyo asala badocteur wana oyo apesa badocteur mayele vraiment atia loboko na ye likolo ya bandeko nyonso oyo bakutani maladi na ministre na bahopitau na bandako bandeko nanga totika kobanga okende bahôpital bandeko mingi ekomi vike tozoyoka trop eza mpe foti na biso te tema tozoyoka trop yango lobi avant-hier soki mokoli nasalaki direct nalobaki la foi vient de ce qu'on entend moi soki tokomi oyoka trop ozoyoka lelo oyoki boye lobi kuna oyoki boye tosalaka nini okóma na kobanga mpo ozoyoka trop tema na bainternet oyo akoya kokende hôpital te kuna soki oke kozonga te kokufa ayaya sikoyo yo so malade ezwi yo makasi donc okende hôpital te pourquoi mpo ozobanga okende hôpital lelo hôpital ekomi place bato bakufelaka biso toyebi ke hôpital eza mpo moto abika lelo soko tokomi otia na motuke soki oke hôpital ozonga te kokufa bandeko nanga s'il vous plaît na bolingo ya nzambe soki omoni vraiment ke malade ezwi yo makasi kobanga te sambela nzambe ndima kende hôpital obika soki ovandi na ndako bongo so obiki pe te bomoni donc soki omoni ke oza na elika makasi obike nzambe akopesa yo guérison il n'y a pas de problème ovandi mais soki omoni mpe ke ça ne va pas omeli badalfaga omeli baparacetamol omeli soki nini ezosimba te longola kobanga au nom de jésus kende hôpital hôpital bato nyonso bazotiaka o bamindele bakoma oboma bato yaya donc bamindele yango sikoyo de soki oke kaka boye abomi ne yo kaka oke kaka hôpital abomi yo oke hôpital abomi yo nga leki nanga autaki hôpital akendaki azongi en plus baopere ye kutu na hôpital abelaki baopere ye akendaki hôpital abimi bien ye wana aza na ndako azocontinue basoin mbanda na nga kutu na utosoane kaka lelo na bordeaux serado mamado mwasi ya semeki nanga ya pepe na peso bambote ebele place osa mamado ye wana akotaki hôpital basoigne bien par la grâce de Dieu na minute tozoloba boye aza na ndako mbanda nanga mwasi semeki nanga ndeko ya mobali nanga propre na bordeaux ye wana aza na ndako abiki azocontinue basoin na ndako sikoyo biso eza kaka ke oh non hôpitalité en tout cas bandeko to vraiment totia vraiment sagesse na makambo nyonso tozoyoka tosenga discernement tosenga nzambe apesa biso molimo ya discernement te bakodiscerne nyonso oyo tozoyoka na baréseaux sociaux soki eza bien olandi yo monso oyoki omoni peyeke eza peye eloko mo ezanga ntina otiki donc oyo akolala lamuki boye aye na histoire lobi koya mosusu mpe alanda lamuki donc réseaux sociaux ekomi nango place ya makambo nyonso moto akolala lamuki oyo eloko boye eza bien te moto akolala lamuki nzambe alobaki nanga boye oyo moto akolala bandeko ata bino moko réseaux sociaux problème faute ya réseaux sociaux moto nyonso lokola moto nyonso aza possibilité ya kotia telefone na ye liboso boye ya kose filme donc moto nyonso bato tu bakomi baprophète bato nyonso bakomi na bango so banani donc oyo kaka nzambe alobelaki nga nzambe asali nga boye tokoma okosela nzambe makambo nzambe oyo alola nzambe oyo tobangaka nzambe oyo vraiment ezalaki na ntango ya bamoïse osali likambo ozwi fimbu na ntango ya babryan osali bozwi nzambe wana mpena lelo tokoma osaka ne bongo tozozwa courage okosela na nzambe makambo yo vandi noka boye okoma kaka nzambe alobeli nga yaya to change en tout cas semaine oyo epambwama au nom puissant de jésus apapo moto mosusu akozala na qualité mais soki asololaka mabe ozala na courage te lobi ozonga lisusu po deja sololi ne mabe ayambi yo bien te basiansi te otune question boye akoma orépondre neti ka moto asali na mposa koloba te est ce que moto abongo lobi ozonga te donc nga déjà par la grâce de Dieu nzambe asalanga ngolu donc nga ata bato mite bazala bona siliki mpona baoyamba ye te mais ntango akoyamba ye akomi ne koseka antuka mama olga yo mpenza yo mpoka ozalaka gentil yango nazalaki na patience donc eza ngolu minu kaka oyo bon deuxième point qualité bandeko nalita kaka kote qualité nalinga eloko ya fo te nga memi na bilama linga ya fo te na préfère nalata kutu biloko nanga maputa boye kenanga kelilata oyo nakeli tisomba wesong ya fo non nga mpa nanga bafo ekotaka te
Voilà, qualité. Deuxième point. Troisième avantage après qualité, c'est à coton dit sa perruque. Bon, moi, l'avantage. Dans la beauté de perruque, ça moulaï, on a 46 pouces. On a là, ça 48 pouces. Mais bon, les gens, ils ont tina babou. Troisième avantage. Quatrième avantage. Quand on a monté le roi, papa JC. JC coiffure la même magique. Et ça, maman a l'avantage. Je pense. Avantage, on a coûté trop. Il y a papa JC, c'est la quatrième position. Et ça, quatrième position, c'est papa JC, c'est la deuxième position. Donc là, c'est que première position, c'est la chantier, c'est la patience. Deuxième, papa JC. Donc, et ça, c'est extraordinaire. Papa JC, la même magique. Donc, on a déjà calé côté wana. Bon, il y a une coupe. Tout ça, maman, on a pour sa coupe. Pas de problème. Donc, il y a déjà sorti une photo. On a dit, papa JC. Dans WhatsApp, on a dit une photo. Au moins, papa JC a repéré. Oh, franche. Quand on a ça, donc, franche, c'est facile. Papa JC a ça. Donc, franche, pas d'ailleurs comment le roi sur une. Au moins, tant que vous avez pas la mérite de votre habitude, papa JC, c'est quoi ça, la franche bongo. Moi, c'est quoi l'avantage là? L'avantage, mon sous, c'est mon aile. Naza a monté le roi dynastie l'étoile. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.